oza na chance ya vie, oza na avenir, oza na étoile, eloko ezozanga yo okoma vraiment mobali. Nde okataka suki wana okoki mpe koya kaka na suki ya bato oyo okataka pene ya kabino basuki oyo etikalaka wana sangisaka yango yelaka ngango na kobanda kopesa yo talaki mpe talaka vie ya lelo. Naboyaki koyebisa mwasi na nga na ndimaki makambo papa wana ayebisaki nga $3000 par mois. Et à part $3000 wana, chaque jour na combien de salons vraiment ébélé. On a 5 salons. 5. Na mema suki wana epa ya papa wana makambo nanga nyonso ebedi. Ngamu na raisonner bandaka na pesa suki ya mosai na nzambe. Et puis ça nga pasi na motema na ebité na sani. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté. Volonté en Zambie ezali nini? Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Baluka yo na bajene priere bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang, petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Alors là qui vient te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi génite. Maman zolia 3 fois tongo medi poko deko nanga elo musu sepeli singai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant zo kata na ti soka salika manœuvre pano ya li temps bana lumière 24h/24h et puis connexion internet et vanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge docteur Mbango azana kati c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati clinique misunga Ne so futi mbongo nozo regretter te. Ah bon, tu sais bien Nazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Et monani na misu te. Et monani bamboko na zo finda ya pom bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi.
te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures acontinue kuna nga na lopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change komona komili pati misuna babe Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci à Dieu de nous avoir gardés. Merci à Papa Chic de m'avoir donné cette opportunité d'être encore là devant vous. Merci à tout le monde qui nous suit et merci à toutes les équipes techniques de chez Bissou Télévision. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec Thomas Fabien et ainsi que mon invité. Alors, bonjour Papa Fabien. Bonjour Maman Mélissa. Si tu peux nous aider à la prière avant qu'on commence. Avec plaisir. To sambeli. Yahweh, Kolo Nabikamwa, Seigneur, Totondi Petokumisio pour na moment oyo. Seigneur, to invité présence na yo, nakati ya studio oyo. Kolo Yesu, tika ete nyonso tokosa nakati sika o Seigneur, ezala pour na gloire na yo. Natiki dossier to problème ndeko na biso yiko exposé nakati sika o Seigneur, ezala comme voix ya enseignement na kati ya vie ya batu oyo bakoki te ko commettre likambo ya lolenge boye molimo mosantu akamba biso na tiki équipe technique na maboko no Yesu Kristo to banda nayo pe to sukisa nayo na kombo no Yesu Kristo nde na bondeli amen. Amen. Bonjour messieurs encore. Bonjour. Bonjour Kayo papa. Vraiment un grand merci Nandenge Boyambinga. Naza vraiment na problème ozo tungisa bomo inanga o etindinga na ya awa problème eza ke naza coiffeur nakata kasuki na salon nanga ya muke un petit salon na ndo kata nanga suki viki ba client ndenge bayaka po eza salon mix basi ba mibali na sala musala na vraiment bien que ba client ndenge bayaka kokata bango suki na client nanga moko suki vraiment aye na sepelaka oui na sepelaka vraiment na place apesanga 5000 francs ya pesanga $10 même sous $15 aza pena papa mokolo mais na kopesanga mbongo $10 to $15 wana aloba maloba fils yo ozana étoile vraiment étoile, oui. On étoile, on a chance à vie. Merci, papa. Première fois, deuxième ou troisième fois, kaka maluba wana suka ye na salon, aluba ango kaka. Et tous wana qui m'a mère ba contact. Tu vas dire que sur la réseau, tout sur là, avec problème sangai na ndaku na ye, na mbinza, et na kenda ikuna, na moni ndaku kitoko, vraiment. Nyonso ya yeza bien ayambaki nga pe bien et ayebisaki nga pe kaka maloba wana bi ozana chance ya vie ozana avenir ozana étoile eloko ezozanga yo okoma vraiment mobali non papa naza déjà mobali na okoma su mobali comment te il faut koma pena mobali via lelo il faut sacrifice Nathalie naza na bana mibale naza na mwasi na ndako naza responsable na tout nie sacrifice comment nga na sala ya musana nga na banda ko sacrifier batu kambwana biso na ekolo na biso to saba makambwana te ya ko simba babiloko non eza bongo te eza sacrifice oyo zo lobela wana te eza kaka ke ndo kataka suki wana okoki pe ko ya kaka na suki ya batu o kataka na manzaka ya bana basi na basuki ya bana basi nde tikala na bapeni mpo nde topenyaka bino basuki oyo etikala wana sangisaka ngo yelaka ngango na kobanda kopesa yo $3000 par mois et à part $3000 wana chaque jour kolia na bino mandoza maboko na nga $100 na lotindelo na téléphone tali papa na tuni maluba ozo beza solo oui ezaka kasuki wana biso to sala ka ba makamoko boye bon eza ba matière moko boye donc nde ya ibisaki ngai tala kipe tala ka via lelo na boye ko ibisa mwasi na nga na ndimaki makambo papa wana ibisaki nga na sala ki yango vraiment
na ndeka bande koluba kwa na bande pe ko mbongo $3000 et na komi na ba salon vraiment ébélé comme na 5 salons 5 vraiment VIP nyonso normal ba te belé na komi na ba clientèle ébélé makamni so ke ndekitoko bana bazolia bien bazotanga pe bien. Mais ndika na zo continuer kokata suki na tika kiti na yeko yamba musai na nzambe moko na kata ki suki pink kata ki pink nde pena na banda na kata suki wana na mema suki wana epa ya papa wana makam nanga nyonso ebebi nyonso ya ngai eza susu normal te nde tozo baboye mwana nga makwanza ebimi na nzoto nga muna o raisonner banda ka na pesa suki ya mosai na nzambe wana banda na pesa papa wana na ba mbongo pe wana pesa nga sona kika na mutu ambeto esika na chango na muna ngo kaka ekoka sute ukuta bonditi mbongo lo msutu swani na mwasi lukula longoli mbongo ka non na zwi mbongo teka esiko chaka ezaka bongo nakomona ba changement moko boye fiki na zo suki wana na kenda na ngokuna mwana boke l'hôpital makwanza azukisi lube bongi makwanza ba makwanza zo bima mwana naza pe na mbwa na lupango mbwa na nga basaka na kitoko na bana nga so na tiki bango mais surtout yango pena nde epesa nga pasi na motema na ebite na sani mbwa wana nde na yeboye alieli mwana nga gorge donc mwana gorge nyonso awa elongwe tokopitali mwana kufi nazoyeba te nasala nini makambo na nga nyonso ebebi nyonso yango ebebi yango na ye epa na bino vraiment soki ya un moyen ya ko osunganga vraiment po nayebi te banda na sala sacrifice ya kozwa basuki wana ya batu komema papa wana e na ye kotombe na suki ya mosai na nzambe nde na memaki yango kuna makambo na nga nyonso ebebi oyo toyokana na papa wana ezosimba lisusu te na ye koperdre mwana ngai mbwa oyo nabokolaka alie mwana nga gorge e mwana mosusu na tika na ye makwanza mama nazoyebisa yo nayebi te so maladi nini ya bongo ezalaka pe nayebi te vraiment bosunganga vraiment. Merci papa nayoki yo mais naza na question moko na ninga na tunayo sikoyo tango ba proposaki yango likambo ba proposaki wana en fait elo ni etindaki okende parce que ozalaki obligé car yo okende. Bon maman eza vie tozo vivre lelo eza vraiment facilité eza vie moko donc ya likemba donc na vie ozo a 2000 na pesa ozo a 2000 ndimi na nga kaka nazo ata 5000 po bana baza pe bien omona bana bazo tungisa yo mbongo eza te donc po ozo mbongo mukie donc yango et même po yepa alobe na nga nyonso te na ndimi na yebe pete ke koma bongo ngai abai kaka yaka na basuki nga mona lokenda ngo esika moko boye na yebi te esika kenda nango donc yango na pesa ka basuki ya batu bongo donc c'est ça. Yeba no yebisa bino te place mano ke na basuki. Non, ayebisa bino ka bozo basuki. Oya bo pesa ye. Oui, ayebisa ngate. Donc c'est ça. Nde na madai ka ko sala bongo azo pesa nga mbongo mais o komi ko komela nga o nazo comprendre ici te vraiment. Nebité. Merci papa Nayoki comme toza na Thomas Nzambe na kopesa malobe pa na ye comme ça kamba Merci beaucoup pour na maloba, Madame Melissa. Ndeko nanga. Toyoki yo malamu ti ozoloba. Nani pena na yeba précisément. Biti na yo koya awa eza pona mi. Bon, koya nanga awa Thomas eza ke ndaku na ngai eza suna kimia te
na bombeli kutu mwasi na nga po emso ko mema nga epa ya pasteur na ye pasteur na bango ekozala bien te na famille. Donc ndako eza à l'est toza suna kimia te. Mwana oto tika ene wana moko ou azobela ba makwanza wana. Donc ezosala biso passe. Donc c'est ça. Personne a dit bien ceux qui mwana wana mususu akutana na likambo te olinga pe oya te. Nakoloba no boy. Je crois il faut n'attendre le verset moko. Toyoka ngo mingi mais des fois tout monde ngo bizarre. Nakotangelo Isaïe chapitre 30. Tu vas dire la première verset, tu na deuxième. Je crois quand même, malgré Okenda, mais Oyoka quand même l'isolo à Yesu, la vie na oti obota baboy. Oui. Naebi. Oui, bien. Ouais. Tout solo là. Natangelo dans le verset moko. Isaïe chapitre 30, premier verset. Et le Bible. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Wana nzambe muto olopa. Alobi, bola ke la mama be, bino bana oyo bozali ba rebelle. Des fois, bozwaka ba décision, boponaka ba nzela, sans que botunanga. A continuer le Bible. Qui font des alliances sans ma volonté. Volonté en Nzambe ezali nini? Toto saye, totambola selon chemin où il a tracé les biso. Toyiba o ezali mutoki ya muningate. Tokotisa makambo o ezali interdité. Na kati ya sanctuaire na Nzambe. Mais il se pourrait que ndengo zaboye okomande ko travailler na o to bengi ba ora ya bato à travers ba suki oyo banda ikoso. Donc on sale déjà alliance moko boye na wana to benga ngweza monde des ténèbres parce que suki ya moto est représenté pe bo moto ya moto. Parce que tant ozo mema yango. Donc indirectement eza lokolo ozo teka déjà bato sans que oyeba. Donc mutu mso gozala physiquement bo ami mona zo tambola nzoka asateka manai. Et surtout pe ceux qui abeta libaku ya mabe yake ayebi nzambe te na vina ye. Donc abando mona ka makamyo so baluka me nzoka asateka ma lolenge yozo sala. Siko yeba luka o raisonner na. Depuis obandi ko sala makambo na ça fait combien de temps? Et puis il y a combien de gens oyo déjà aussi otika ko na kati ya sanctuaire ya bondoki wana? Ça fait déjà 9 ans. Ça fait 9 ans. Oui, naga bana mibale déjà, ça fait déjà 9 ans. Et pour compter ba tête ya bato na mema kuna ya basuki vraiment na kokati. Na lobi na sali yango na lobi ende kona. Yo mokatati ozolo bango et ça le somo te. Naza na somo via makambo na zomona na ndaku yango na ye naza vraiment na somo kosuka kana ozala na somo te lukande osenga mawa likolo bomo ino parce que mutu nyonso bako mesurer kaka na poids ya oye apezaki nango moninga. Tu la dit livre na zotanga o continue nango na se omona ke azoloba ke na bino bato bozo accumuler masumu likolo masumu zoka masumu likolo masumu wana lolenge otoyiba basuki ya bato ozokende koteka. Donc en quelque sorte ezalo kwa ozo sala trafic ya koteka bato spirituellement. Tout ça à cause ya mbongo. Mbongo wana nyonso ti ozwaka wapi yango? Mbongo ekomi kaka na 100 mètres esika na tiaka yango moko ka boye kobunga na yebi te nazo mutu azozwa yango azoyebana te. Ekolimwa verset oyo yango ezoloba ngo osali alliance sans que oconsulte volonté ya Nzambe. Pe alliance yango osali yango na nani? Osali yango na Nzambe te? Parce que ngana yebi ke Nzambe oyo ya biso apesaka biso prix te po oya epai na ye ainsi que po apesa yo mbongo za na obosenga.
seul prix oyo ya koyi kopesa biso ezali mutu asopa motema na ye na kati ya présence na ye, mutu abongola motema andima Yesu akamba vi na ye. C'est seul prix oyo Nzambe asengaka biso. Mais oyo ya ba condition ya ke zwa basuki yelanga boye basuki nyonso ozokata. En plus place boye ko beba na ezali ke bokende ko toucha o azali loin ya batu ya Nzambe. Donc ka liloba Nzambe lobi ke ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Oyo bokende ko simba wana suki wana azaki permite bo simba oya ye. Donc soko sali alliance na Zabolo, il faut s'attendre que akoyiba o nyonso oyo za nango pepena. Yango moni Jean 10 lo bayam. Muyibi yango tobeta yango lisolo muyibi o ayaka koyiba. Oyo kanisi muyibi yango ezaka nai. Diable ndenge zawana ata ayebi ki azolinga ayiba makambo nyonso ya mutu ya ozana na vie na akotika koyebi sota. Akolakso beaucoup plus côté rose eza. Mais côté souffrance eza akolakso te. Or na kati ya proposition na ye, il ne fait que autre benga copier coller. Alakiso rose ya muke, mais croix o ya bombelo croix c'est-à-dire eza souffrance. Rose ezali o uzomona bisengo. Parce que na kati ya autre bengi royaume ya Nzambe, mutu nyonso aza doté na oye babengi ba potentialité ainsi que ba énergie vitale oyo ko propulser que mutu akende de l'avant. Siko kanta mutu oyo soki ami yebi mo kati ne pe ayebi place ya Nzambe kati ne ndo monaka mutu akende de l'avant. Siko ba oyo ba mi yebi te nde ba osko diable profitaka. A utiliser ndo mo na tsali 2 points wana yake partie côté à rose na côté mususu ya souffrance. To aluki beaucoup puisque oya yo wana a booster yo angoka la question angoka na misu mais aza na on accepter a fongolo ka misu les restes ils ande oya za na bosenga nda tikela ndaona si totala au père de moi pai na kufe kutu mwana na benga numéro na yezo leka susu te na kende kuna bagang na ye ba boni même sina kota tuko bando bengi na idée nini aya ko la musolo mwana kufi bon non ye ya kipo ayiba oyo zana ngo ya malonga na kati ya vina pe soki oluki elongi ya Nzambe penza malamu te ozana risque même voir mwana watikali pai luka elongi ya Nzambe ndeko nanga yango abandonner nzela no ya mabe ça ne sert pas Nzambe ba se justifier akate yango na ye kasi bosunga nga vraiment mais façon ya kosunga onde yango nazo expliquer yo tika nzela wana kata connexion wana longwa na kati ya alliance obino bosala wana na kolongwa ngo ndenge nini. Merci beaucoup banda ko renoncer na nyonso oyo bosala comme ba cérémonie toko bandu ko renoncer nde oleki na voie ya repentance après repentance nde oleki na délivrance koleka na délivrance et par après nde toyo ko senga Yesu yo moko personnellement o senga relation direct intime yo moko na Nzambe akoma ko kamba vina yo parce que auparavant bayaki lokwa miyibi yango moni nde baye ko yiba tala nde obungisi mwana na je ya moke parce que olula ki mbongo olezaki mbongo moko boye ya eza na ngwatana okotikala ko salela ngwata eloko maluka parce que yazo mona na te tokotika makambo ndenge nini ba mona na na biseki na tsiki na nga na lingi susu te po nga na ko pede su mwana na nga te vraiment pai je te comprends que nyonso no lobise que o comprendre no eloko monte na nyonso na non pai na so comprendre apparemment c'est comme si o yepo nga na kende ko négocier leo et pas mutu na bino wana non eza pour na bongo te pai je te montre les chemins bisika vérité ezali je te montre les bisika vie eza. C'est ce que je ne fais que te parler jusqu'à là depuis nazoloba. Nana bosenga ndeko abandonner makambo wana
pesa Yesu place na kati ya bomoi na parce que motema wana esi ekoma ya libanga parce que soki ezaki motema oyo ezali ya mosuni ya bomoto okai kondima te osala baninga no mabe parce que effet déjà ya kozwa oyo ezali eloko ya moninga okende kotika ngo na ndako moko ya molili c'est-à-dire oza clair que oza capable ya kosala pe moninga mabe. Tika Yesu akamba vi na yo. Merci Père. Merci. Tika Yesu a dirigé vi na yo. Merci Père. Madame Melissa. Thomas Fabien. Je crois on a koki koloba pona ndeko na biso ya Mungu. Il faut Yesu na vi na ye premièrement après sa lumière. Bon, papa, je pense qu'on comprend comme Thomas et Bissio. Oui, on comprend. Ok. Merci, papa Fabien. Merci beaucoup, maman. Merci. Et merci à tout le monde qui nous a suivis. Ceux qui nous ont bien invités, tu recoutes à la prochaine. Merci. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Baluka yo na bajeune prière, bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma famille dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tang mama apika église. Alors naoki bien te. Tang bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais les so moni mama zongi génite. Mama zolia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. Soka sarika manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati clinique misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Ah vous tout bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Et monani na misute. Et monani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi.
te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures acontinue kuna nga na nopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change kombo na komi lipati misuna babe Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo,